Ah, Papa Kulutu. Papa Kulutu. Na moni zone dia ya ulala. Mais ulala te parce que na yeli makamoko da très sérieux. Parce que yo za tata ngana ta maman. Ce qui y a un problème. Il faut le décoter et tout vendre. Et puis tout. Mais il y a un autre fan. Et tout. Todo bilango. Bon. Et papa. Au moins que pendant zoloba. Le kolozo mutali kukuma. Nazobo ya koloba puisque nazana makale wuta kimboka. Fona bimsana teka. Ezala kola mutu moko kanga marché. Le bon makambo yeli okende. Poso makale bimiawa. Ezona eloko kolobalanga lisuste. Tout solo la yo kende ngala bimsa makala na ngai. Ezala teke ona kende kuna abimsala mupiku. Po mupiku na tie 500 na 1000. Et papa Kulutu. Il s'agit à moi dans la mission et Gabriel. Bon. Bien, na moni noko le ko ngana za tata Gabriel, izo noka Gabriel. Ngana le baka direct, yo kangama. C'est mec to komana na message. Ozara ba mega? Et papa. Yo kama makaka. Si on bêtise ko bima makambo. Makambo. Makambo nango. Merci. Gabriel Haye. Alobi enoko na baba. Ngana kufa. Oyo ngambo. Ideneza ça malambo. Merci. Bon, mais sikoyo papa Kulutu kuna hende muto atoto. Mama ngana mimi ngambo. Azoboya. Okay. Na Papa Kulutu. Pourquoi zobo? Mi pende. Mama. Mama munwe. Eric Mandala. Tete ndai. Maboko bangi. Eric Mandala. Likukumatina kiti kwa kubuka kiti weza ba voisin. Problème ça weza nini Ngana tangisi mwana. Tata na Gabriel akufa. Ngana tangisi mwana na ba propre moyen na ngai. Mais mwana kene kuzwa mobali moko ya tina te. Eza peti pona ngai. Papa Kulutu. Soko moni mobali wana libumu atie village. Kombo ni dudu supu. Natali Gabriel ata problème to ya tsaba tentire. Po linga via musique mingi mais aza mwana ya tangi. Bon frère, yo tant que moi le bébé c'est mon bon. To bota kabana pour retour les arabes ba on peut pas zonki la biso. Moi mobile tina te. Yo se prenango. Atoza mutali kukuma. Yo se prenango. Les problème te na ba ngai na mona ki gartongo. Natali epe effectivement ata hello côté nasa mutu vina ye hello eto yebi mais lobi to yebite pardon papa Kulutu nganoko yo za papa ngana mama eto permettre Pasi ya fati ya fati zona problème na Congo batali kukuma bo ya fati gata to ke le blanc na 10e minute. Bato balocataire wa sima to sa papa lopango benga na bango pardon bali ba discussion ba mbali ko swana okango gu gu manga kono na liete nga ba na nga dongo na liana na pokwa na la limba la moko no ko liete Liana aussi ça na yo. Et ça on a njung. Bodi mama le kikalo na zo mona moneta.
Ça n'est bien. Bandaka yaka mbala moko atile. Ndape nozo makasa yo tala yete ko ape na bandi pe ba zemi yango. Oh. Moete. Papa na moniete. Azoya na ye, yaza bo mo azobeta ne dama na coin. Aoya na ye. Aoya. So ma esi ma eza na frigo. Merci. Si ça n'a pas noko. Eza na ngo puis eza na ngo dongo eza na ngo. Aïe. Ya muka bilongo ne ba konsenga na ngalia ka dongo mingi po dongo et sokola mwana et puis au mume na et puis au lia on a pilipili boye. Pilipili. Pilipili c'est belé. Bien pour un mwana Oh. Bonjour oncle. Oncle la saya kite. Na yo baki eza pas kulutu. Te wana ba voisin na biso bazo discuter. Bazo swana papa. Ba kulutu ayene na notin, nokonde mutaye. Abia za roleka ya. Non papa. Papa kulutu na benga ngai fois ya. Do biloko pe na sale pona. Comment des ayet. Mais tu fais pas ça dans l'anjou. Dans l'anjou. Hein? Pardon? Non, c'est bon. T'es biloko ezali. Oncle ni. Naso ko pete banda zolia ka zolela kana ya zota. Aye. Za kitoko nde. Rappelenga bila belubu ya mbombo ya mbombo ya mboka. Ah mboka okay. Oncle nini ko? Yo do biloko ngo chai pipile. Oncle nini? Banda ko lia zo sekanika kazo chikanika ba. Nakotoka. Oh. Excusez. Na la mebe biloko ngai. Naipse madame atika nga mona lamba. Nalambela papa kulutu. Hotini. Ate na ebeke papa kulutu akoya kolia yango na cheki ndunguzi ntende. Pilipili mboke swaka wana ba Congo. Ba Congo central. Ndunguzi ntende. Eya lingango yango na cheki. No nabika amu bon nabika lingango me amu Congo. Ndungu nani? Ndunguzi ntende. Misaka makasi te do. Isaka makasi ba tshila ngo mikolo. Isaka makasi. Kasi mikolo. Yango onklazo lela. Na lelite me. Isa moi passer. Banda za ko toka wa yo yesi azako toka banda kazo lela. Okay. Kazo kanta osepe na ngoti. Eza na koke na dasima. Ha? Sima. Problem. Ndaki bafani kaka bo porte fungwani papa kulutu. Eh papa kulutu pa ye. Noko. Papa. Bona fete ozawa. Papa kulutu. Nagena na sima. So papa kulutu noko okay na sima pone. Oye kikwezo mona. Ngo yebate. Kasi bona boza mikolo bososola bona litsapande. Kasi kuna pa. Et puis netawe papa noko akomi na ngwa asala su shwati ezala duplicateur bo pesi pelir bo pesi. Oye kotoboka kuna. Oye dongo. Dongo papier za déjà kuna. Azwa ka papier wana. Asale. Gabriel ndina kulamba. Na sali yango ya nini sauce gombo. Soso ya wewe. Gombo ya brasa. Kasi nina laksa ki salade. Ha? Pilipili ni boche. Ndunguzi ntende. Wesela polele. Papa muto ucho kende kasi. Mais pas mama dudu likamni no sali batu ko dudu. Osali batu nini yango? Nazo ebate. Ngana bino tika nga mona lamba. Nesa ki obongoti. Eza revanche. Revanche ani? Oh, revanche ko papa kuta no linganga. Bando linganga te na famille na bino. Yo na chaki ngo pena bango. Ila ibeka ko yana chango. Me bomi batu sikondenga ke kuna. No kwaza déjà kuna sikoba ko bunda kuna toilette. Muta ko kufa zate. Ipo mutama pebo. Oui. Bando ko buya kati. Cheki ngo pena ndunguzi ntende. Ikombi mutama be.
noko Ça va? bakuta kote maman a poussé. Mais mbala sima bolambaka biloko boye te puisque ndenge esali bakuta bosopa mai bien. Hein? Ouais, Simbi. Amoni hein? Rêvage. Makamnage Simbi tina beno ko tia, mais on a boye ki yo lamba. Ndugu zitende plus. Obi ke yango eza gombo l'extra. Et puis na juste na sangisi na bipola. Ah! Lebso suka. Oh. Obi ko. Bon, on peut